Bon début de week-end à Balandino so ya journal la pour la peuple info lingana na biki bozakebe so poste téléviseur na bino on a kolanda journal na bino to fond la masolo na présidence pour la constater bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki jeudi 5 juin na période de la nation président a décidé pe ya lamuka Martin Fayulu oyo ayaki ko proposer chef de l'état basa la compte de la patrie pour la côté les agression bolana. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo ya jeudi 5 juin 2025 na palais de la nation mwana mboka Martin Fayulu Madidi ye azali bongo leader ya SID pe ya plateforme Lamuka. Martin Fayulu Madidi azalaki accompagné na ba lieutenant na ye lokola Alexis Dende oyo babengaka Lexis Légal, Prince Epenge, Devos Kitoko, pe bato misusu bosimbake chef ya Lamuka Martin Fayulu Madidi ayambamaki na protocole directement azalaki conduit na salon des ambassadeurs quelques minutes après. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayaki ko rejoindre bango bosimbake masolo oyo eza na cadre ya demande oyo ezalaki formulé lundi euti koleka na discours na ye. Martin Fayulu apesaki pona mboka na biso République démocratique du Congo asengaki kokuta na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona koyeba kosolola kotala possibilité ndenge nini bakoki koorganiser dialogue pona ba congolais balongola crise oyo ezwami mingi penza crise sécuritaire na est ya République démocratique du Congo na suka ya masolo na bango liboso ya bapanze sango leader ya SID pe ya Lamuka Martin Fayulu Madidi atalisi ke aye kopesa chef de l'État idée baye bana ko créer camp de la patrie. Camp de la patrie oyo ekosangisa ba congolais nyonso oyo basepeli ko défendre mboka liboso ya agression pambate mboka ezali vraiment menacé bisika nyonso natina wana Martin Fayulu Madidi atalisi ke ezali kosenga dialogue eyebana kosalema entre ba congolais pe alobi asingi na chef de l'État ayebana koyamba ba évêque ya Senko pe ba pasteur ya SCC natina ya kotala ndenge nini bakoki kosalisa dialogue enfin que République démocratique du Congo eyebana kolongwa na crise sécuritaire oyo ezali bongo kobundisa mboka pona balkanisation. Kasi Martin Fayulu Madidi alobi bakosala makasi pour que RDC eyebana kozala balkaniser soki mokete na ba demande na union surtout ba proposition et pas ya chef de l'État a promettre que akopesa yi réponse na lombango pona koluka ndenge nini kosala bosimba ke bokutani oyo elekaki vraiment na ambiance moko kitoko entre Martin Fayulu Madidi leader ya SID pe ya Lamuka et longona chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Simba que sous la direction ya honorable président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde ensemble plénière na chambre haute ya parlement bazala ki bongo mokolo ya jeudi 5 juin et pas wapi ba examiner ki deux projets de loi bolanda. Premier projet ezalaki nde aménagement du territoire oyo objectif nango ezalaki pona ko optimiser utilisation ya ba espace pe ba ressources naturelles na République démocratique du Congo. Na débat oyo ba sénateur ba souligner nécessité ya gestion équilibrée ya ba terre pona ko favoriser développement harmonieux entre ba zone urbaine pe rurale. Deuxième projet ezalaki proposition ya loi cadre oyo ezalaki initié et pas ya sénateur Célestin Vunabandi oyo elobelaki stabilité pe développement ya ba milieux ruraux. Loi ezako viser pona ko améliorer ba conditions de vie ya ba zone rurale na ko renforcer ka ba infrastructure na ko soutenir ka agriculture durable pe ko faciliter ka accès na ba services essentiels. Pona initiateur sénateur Vunabandi a insisté ki na oyo etali importance ya ko créer ba conditions résilientes pona ko restaurer effectivité ya l'état na milieu rural pe ko moderniser gestion ya ba territoire. Proposition ya loi cadre oyo ba renvoyaki yango na commission socio-culturelle pona traitement nango ezala approfondi pona kosukisa avant lever ya séance plénière oyo président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge asepelaki na ba initiative oyo pambate ezali pona développement socio-économique ya mboka pe pona amélioration ya qualité de vie ya ba congolais.
Na masoli Assemblée nationale bosani kosimba que professeur Vital Kamerhe azalaki bongo invité d'honneur na cérémonie d'ouverture. Il y a 5e session ordinaire, il y a parlement, il y a 11e législature na Kampala. Bolanda reportage héritier Mapindeli. Na dernière visite officielle na Kampala, na Uganda, na mai euti koleka pour participer na 3e conférence interparlementaire, il y a président du Parlement africain, pe ba défis mondiaux émergents. Président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, azalaki convié et pa ya homologue na ya Uganda, Anita Annette Among pour participer local invité d'honneur na conférence d'ouverture il y a 5e session ordinaire il y a 11e législature il y a parlement ougandais oyo efungwamaki jeudi 5 juin 2025 akomaki na Kampala na matinée président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe a représenté qui RDC accompagné na délégation ya députés nationaux ya République démocratique du Congo local questeur adjointe Grace Neema boyina kofongola ka cérémonie présidente du Parlement ougandais Anita Annette Among alobelaki makambo etali bilan ya 11e législature na bango mandat oyo ezali kosila pona année oyo ezalaki occasion pona Anita Annette Among a remercier ba députés nationaux grâce na mosala kitoko oyo basalaki moment ya makasi ya cérémonie ezalaki marqué na discours ya président Yoweri Kaguta Museveni liboso ya ba élus nationaux ndenge article 101 ya constitution na bango ezali koloba pe article 10 ya règlement d'intérieur ya parlement ougandais oyo ezali ko consacrer cérémonie oyo na audition ya discours ya chef de l'État une fois na mvula. Président ougandais a prononcé qui discours moko ya molai oyo alobelaki mingi ba prouesse économique oyo mboka na ye est réalisé na 5 années oyo euti koleka yango etalisi augmentation ya PIB na hauteur ya 100% pe doublement ya revenu et pas ya ba habitants oyo etalisi vraiment croissance économique ezalaki occasion pona Yoweri Kaguta Museveni a insisté mingi na nécessité à renforcer coopération régionale liboso ya ba défi sécuritaire oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo pour activer coopération concertée entre les pays voisins oyo ezali bongo bénéfique pour na bango nyonso. Moment solennel ezalaki pe marqué dans lancement ya plan national ya développement ya Uganda, feuille de route stratégique pour les 5 prochaines années. Président ya Assemblée nationale ya RDC Vital Kamerhe na occasion wana na Kampala alobelaki situation sécuritaire na est ya RDC. Message oyo ezali ko jouer rôle moko na diplomatie parlementaire on a kokata ba barrière institutionnelle nyonso yango ezali ko benda ba conflit to ba guerre na sous-région pe ko tombo la diplomatie traditionnelle oyo ezali coopération moko ya malunga pona ba état voisin. Na masolo mosusu bosengeli kosimba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a utaki ko féliciter vice-premier ministre pe ministre ya économie Daniel Mukoko Samba pona musala na ye kitoko bolanda. Ba prouesse to misala ya kitoko ya vice-premier ministre pe ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba ezali salué et paye ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bo simba ke reconnaissance oyo franche pe direct pona mosala oyo ye azali kosala yango emonisami boye discrétion habituelle ezali sosute ba effort nyonso oyo membre clé ya gouvernement professeur Daniel Mukoko Samba asali chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué performance na ye personnellement vice-premier ministre et ministre économie professeur Daniel Mukoko Samba oyo nyonso asali lelo ezali komona na polele bo simba ba raison ya éloge oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesiye na nzela ya directeur ya cabinet na ye Anthony Kinzo bo simba ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende a mandataki ye personnellement pour na ko transmettre lettre oyo ya félicitations et pas ya Daniel Mukoko Samba yango ezali daté le 14 mai 2025 pour na correspondance oyo ezali kotalisa satisfaction ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na rigueur pe na transparence ya méthodologie oyo ezali employé et pas ya ministère ya économie na approche moko oyo ezali ko permettre ko atteindre baisse moko significative ezali ko témoigner efficacité ya ba mesures gouvernementales pour na
quoi assainir peut stabiliser secteur oyo névralgique ba chiffre ezali koloba yango moko note technique ya administration ya économie nationale et ezali kotalisa ke 31 millions de dollars américains et ezalaki déboursé pour na ensemble ya année 2024 contre somme colossale ya 281 millions ya ba dollars américains oyo efutamaki na 2023. Président de la République a se contenté kaka na ko félicité te kasi encouragé pe vice-premier ministre et ministre ya économie professeur Daniel Mukoko Samba a yeba na ko maintenir cap oyo a signifié approbation na ye pour la proposition oyo ezali kotalisa pour na ko corriger progressivement to ya charge structurée pe a recouvrer ba gagnant so oyo ezali indûment conservé na ba société mosusu oyo ezali esengeli ekende epai ya l'état. Stabilité ya pouvoir d'achat na secteur pétrolier depuis arrivé na ye na tête ya ministère ya économie professeur Daniel Mukoko Samba azalaki membre actif ya équipe ya campagne ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe atalisaki dynamique moko ya makasi na secteur pétrolier tango ye a koti na mosala azali ko agir en accord elongo na orientation présidentielle pe na encadrement ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo bango nyonso bazali ko bouger ba ligne moko ya ba résultat oyo ezali tangible pour la population ezali bongo sans doute baisse ya 13% ya ba prix pétrolier depuis octobre 2024 na zone ouest yango ezali ko kotisa capitale ya République démocratique du Congo ville ya Kinshasa. Prix ya essence eleki na 3340 francs congolais na 2990,49 francs congolais. Tarif oyo ezali ko se maintenir pendant 9 mois mobimba. Gasoil elandaki pe tendance moko elekaki na 3435 francs congolais na 2979,73 francs congolais. Politique tarifaire oyo ezui effet moko direct pe positif na consommation yango ezali ko abondir d'environ 50% na 8 derniers mois. Na Kinshasa par exemple, société Seb Congo a moni ba livraison journalière na union sorpe na ba station service yango ekomi bongo ko doubler eleki na 1500 mètres cubes pe ekomi na fourchette ya 3000 to na 3500 mètres cubes. Observateur avisé bazali ko commenter transformation moko oyo lelo ezali kotalisa ménage ya ba chantage ya ba pétrolier ezali société magicien ya secteur azali wana en place ye azali bongo ko pesa assurance na ba prophète nyonso ya malheur oyo esengeli ba déchanter pour na ba pronostic na bango na ndenge ba bande ko annoncer déluge pour na ko empêcher baisse ya ba prix ya ba produits pétroliers oyo esengelaki et provoquer perturbation na ba gestion ya ba stock. Chaque matin na ba pompe bato nyonso bazali convaincu que ba promesse électorale ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo ya pamba te na makambo etali protection ya pouvoir d'achat ba congolais. Président de la République et l'ongona premier ministre Judith Suminwa Tuluka ba confiaki économiste oyo mosala ba yebaki action ya professeur Daniel Mukoko Samba et s'arrêter kaka na réduction ya ba dépenses ya l'état te bo simba ke na démarche moko inédite ye a initié ki pe identification ya ba société pétrolière pour nous réaliser des gains excédentaires durant la période où ils allaient concerner les entreprises où ils sont bengami ko versé dans le trésor public par Oyo et Sengeli et Zonga et pas y a l'État. Ba première estimation y a ba gain Oyo et zali ko recouvrer et koki ko pousse na pene à 39 millions de dollars américains. Initiative Oyo et zali ko confirmer volonté ya gouvernement pour na ko restaurer équité et discipline na secteur Oyo et zala ki na ba problème ya ndenge na ndenge. Dans la région, vous savez que Simba, la communauté Itna à Charit du Congo et Longona, représentant légal Nabango, Mola Youssouf, Bafeta qui toko vendredi 6 juin, na stade Vélodrome, fête Yatabaski, boulan de reportage, Janadine Asuna. Stade Vélodrome ya Kinshasa et yindaki mabe mokola vendredi 6 juin na cadre ya fête ya Tabaski ba musulma ya communauté Itna à Charit du Congo bazalaki ebele lokola momesano toujours na bokambemi ya représentant légal na bango Mola Youssouf Kembo selon calendrier lunaire oyo ba sepela kato bakanisaka sacrifice ya Abraham pona mwana na Ismaël nyonso ebandaki na prière babengi choix
ezala bongo na sima représentant légal Youssouf Kembo azwaki maloba pona kolimbola tina ya milulu oyo pona ba musulman ezalaka mokolo moko monene pona kokanisa ndenge Abraham atosaka ndingisa ya ala na kondimaka kopesa lokola mbeka mwana na ye Ismael oyo epesaka ye lipamboli na tina wana ba musulman nyonso baprofitaka na journée yango pona kosala pèlerinage kuna na Mecque oyo ezali esika moko historique oyo musulman nyonso aza na obligation ya koprotéger place yango po ezala toujours peto pamba te ezali pe mokolo oyo musulman nyonso amipetolaka message ezalaki capté 565 et pa bakroyant musulman présent na vélodrome oyo na micro ya info lingala représentant légal ya Seiko Mola Youssouf Kembo alimboli. Bonne fête naba nyonso to bazali ba adorateur ya Nzambe eza na Islam eza na libanda Islam parce que tout ko loba awa ezali fête pona ko célébrer ba trace oyo zola sa religion zola sa Islam kaka ya Muhammad te zola sa religion dans l'ensemble yango na fête oyo to dédié yango pona ba nyonso to bikela mo nyonso to ba kwa ya Nzambe na kata matuli awa plus particulièrement na République démocratique na biso ya Congo na ba autorité na biso oyo bazobunda kutu moi na ba problème oyo tozana nango na kati ya mboka kozala quand même oyo tozala lelo wa soki te tokoki koya esika ya soki Nzambe apesa bango makasi Nzambe apesa bango mwanya mayele défi oyo eza liboso eza makasi mingi epesa monene mingi par rapport à oyo batala mingi oyo eza liboso batalaka mingi oyo eza na nsima mpenza te oyo eza liboso eza monene par rapport ya oyo eza na nsima bosimba pe boyeba ke feti ya tabaski ekobaka na koegorgeaka ntaba oyo ezali symbole ya sacrifice pe ya partage mpo na bamusulman pe bandeko oyo nyonso bafandi nsinga na bango. Totika la la religion pour la signaler bino que centre évangélique Parole Éternelle à Borne Bondal Nabokambamia révérend pasteur Kali Kasenda Bazali Koleng et la Bongo du 17 au 29 juin convention Mounene joint la main de la compassion une fois de plus Nadine Asuna. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au-devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joins la main des compassions, Qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandaloua, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpuku de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Sendalumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Dans son éducation, Moseko Simba qui est complexe scolaire Mama Pemba et Longo na Fondation Neron Bumbungu ba fêta qui 10e anniversaire na Bango.
ndenge kaka ezalaki prévu complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu efetaki 12e anniversaire na yango samedi 24 mai ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba elongo na initiateur na yango honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo école oyo ezali ko sala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mobimba bo simba kenyonso ebandaki na culte d'action de grâce et pa wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité ba kumisaki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba elongo na initiateur na yango ezalaki moko lelo ekomi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bo simba ke epai wapi ya mibale ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka ye liboso na makambo na ye nyonso elongo na bato nyonso na ndenge bakontribua d'une manière ou d'une autre pour na exploit makasi pe ya kitoko esalema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi epesamaki epai ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye epesama na école po na kokanisaka ye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo azangaki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki présent na milulu oyo abosanaki te ba membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya Mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona po na koloba merci honorable Nerombungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali po na encadrement ya bilenge olieba kendaka bisika na bisika kasi bazali kouta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali koya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité honorable Nerombungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki po na ye bongo na sima ezalaki bongo visite guidée epai wapi ba invité nyonso ya honorable Nerombungu bayaki na milulu bakendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko epesama na complexe scolaire Mama Pemba yango honorable Nerombungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Musée Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobby bakouta na complexe scolaire Mama Pemba bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Nerombungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa na sepeli mingi ndenge mokonzi son excellence Nerombungu akanisi azoyaki makanisi mpona etia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka koyekola kombo na ngai esangami na place wana na place bana bazali koya mpona koprepare avenir na biso ezali kosala ngai esongo makasi. Merci. Pour ce la 10e anniversaire de l'école par coïncidence anniversaire en haut au lieu à Balaxi Bisso salle oya kelasi ezali komema kombo ya koko na biso ezalaki pasteur protestant et akufaki na pleine mission. Alors le fait que tomoni kombo wana epesi biso enseignement mpe tolingi bana nyonso oyo baza koleka na classe oyo na sale oyo bazala parole bazala malamu na
sepeli mingi toza bana ya mwamba na oloba en tant que meseumba na sepeli makasi na investissement honorable Nero Mbungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango mpo elancer développement ya Kisenso na ya mwamba mobimba 5 ans eza ebele baokama mwamba baokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir ekolo esengo makasi parce que toye awa on a 10 ans boye kaka na même occasion bafongolaki mpe dessin ya kitoko oyo badessine honorable Nero Mbungu mpo na kolakisa ke awa complexe scolaire Mama Pemba ezali kokola se kokola item Mama Pemba pe complexe scolaire Mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre bo simba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba na 10 ans ya pamba l'exploit est belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fait et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yambaki batu ba utaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Nero Mbungu oye complexe scolaire Mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana. Na masolo ya fait des sociétés bosali ko simba que avenue Victoire na croisement na Yangona Ethiopie na commune ya Kasavubu libulu moko esalama wana lelo ekokisi déjà 7 ans mais ezali kaka lolenge moko bolanda. Avenue Victoire, ezali moko avenue ekenda sangona ville ya Kinshasa, ezali avenue oyo ezalaka très fréquenté pambate Victoire ezali vraiment centre ville ya Kinshasa kasi na croisement na yango na Ethiopie botala bino moko libulu oyo esalemi na esika oyo libulu oyo selon population balobi esali déjà ba 7 ans moto abongisaka yango azali te bazali kokanisa kobongisa yango te nzoka nde esika oyo bozali komona soki mvula inoki ezalaka pasi pe mawa même batu ya makolo esika ya koleka ezali te ba moto kutu koloba te batu kombie bakuya na esika oyo mituka ezalaka na esika ya koleka te embouteillage elobinga yoyo awa na avenue Victoire nzoka nde ezali esika oyo même ba autorité nyonso balekaka bakoki kotika yango boye te kasi bato nyonso bazali kokamwa esali tango molai baabandone yango boyoka population ndenge ya leli na micro ya Info Lingala. Mututo ye awawa baya toloba tolemba kaka biso ko ba chauffeur to soma ba na chantier to boire awawa deuxième monde en face tout le monde se manifeste sur le 6 ezali kaka avenue Victoire te même ba avenue minene ebele na ville ya Kinshasa lelo eza na état moko ya délabrement très avancé kasi na Victoire soki mvula inoki même sur Kasavubu na croisement na yango na ba avenue misusu ebele ezali kaka ya kobeba ezali vraiment eloko moko ya pasi pe mawa ezali kosala soni po na ville ya Kinshasa soki centre ville avenue lokola Victoire etikali boye bongo misusu ekozala ndenge nini. Totikala kaka na fait des sociétés pour na signaler bino que avenue Befale na commune ya Kasavubu ezali ya kobeba makasi situation wana eumeli kasi tilelo ezali kaka kosalema te bolanda. Avenue Befale na commune ya Kasavubu ezali ya kobeba makasi situation oyo population alobi eumeli esali tango molai kasi tilelo solution ya malonga ezali komona kaka te direction oyo ezali pe direction moko ya munene ezali pe na bosoto ya ndenge na ndenge population na passage ya ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple bazangaki te kotalisa pasi na bango par rapport ya avenue Befale ndenge ebebi makasi na commune ya Kasavubu ba autorité bazali kokanga miso mbeni ya Ethiopie awa donc salité za makasi et en plus de ça bozolinga bosala prince awa place oyo bopesi biso eza te oyo tokoki kolongwa kotia tozala toteka po tolesa mpe mabota na biso salité eza makasi na Befale toyebi bisika mbongo oyo topesaka ekende te bongo pele sila salité boye esika biloko ya kolia bapaye misusu boye te biso salité eleki makasi ya makasi batala bango bakonzi batala bakambela ndenge eza salité topiaka bongo sa eza chaque jour matite elongaka te salité ngana makasi toteka mpe na pasi salité eleki
tobanzi kembele ya population ndenge babeleli na micro ya info lingala ekokoma directement na matoi ya baautorité mpona kosala quelque chose enfin ke basolution ya malonga emonana avenir befale babongisa yango. Motiva pezali poto kitoko bana pe mikolo bazali komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pro bébé pro. Produit par Chris SARL. On a communiqué à Meutesat par rapport à Bandeli à saison sèche la ville provinciale Kinshasa. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse azali koyebisa na public nyonso ke date moyenne oyo ezali prévu pona ebandeli ya saison sèche tope eleko ya elanga na ville province ya Kinshasa ezali bongo le 25 mai 2025 na marge moko ya dispersion ya plus ou moins 7 jours ba date extrême oyo etalisami pona effectivité ya saison oyo ezali ko se situer entre le 18 mai pona marge inférieure pe le 2 juin soki to connaître mois retard boye tendance pona saison sèche tope saison ya ilanga ekozala bongo na poussière makasi pe ekozala humide malili ekozala makasi na tina wana Metelsat azali koyebisa na public nyonso esengeli bazo ba précaution oyo elongobani pona komibatela contre état climatique oyo na période ekozala caractérisée na baisse ya température, c'est-à-dire température ekozala ya kokita makasi pe tokomona ba poussière ekozala ebele moto nyonso esengeli ayo kamalamu pe azo ba disposition pona eleko ya ilanga oyo ezali kobanda mokolo ya le 25 mai 2025 ndenge communiqué ya Metelsat etalisi. Journée pour la peuple comme il a soura sora wa sans que te souhaiter joyeux anniversaire à couple Brège Ingali et madame Lili Umba au bazali ko célébrer bongo 18 ans de mariage de fidélité tika ete nzambe akoba toujours ko batela pe ko sala bino bolamu journal après pour la peuple et longo na Fabrice Lundombi bazali ko célébrer et longo na bino tika ete nzambe akoba toujours ko batela bino une fois de plus encore joyeux anniversaire couple Brège Ingali. Tima caméra édition esima makina Nadine Asona pe Nathalie Kaila montage esima makina Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi journal pour la peuple ezaka supervisé na yemoko héritier mapinde mbotika malam. Au revoir.